babengi kofi babonbon glace misi la sexy bato balobaki mingi pona glace studio NC bato bapingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches kame ya komone la sexy Yena maseza mazik kleda Ok, mais c'est bon que nous sommes à la commune de Hamboka, donc voilà quoi. C'est bon que nous sommes à 26, on va comme des garçons toujours. Toujours idéologie, ça c'est la nouvelle collection. C'est bon que nous on a ma pièce belée na obeta loin de sec. Après la zone sur déjà. Du 1er au 30, on a une balle archevêque de la mode. Paris, c'est la Zoya, il est complet. Donc, il y a Ali, Maramboutou, Ali, Mbongo, Ali, Kara danger. Bama et tout. On appelle ça le gouvernement vintage Mbote, Modoro Jean-Franco Ferré, Roby Jean-Franco Basque. On appelle ça le gouvernement vintage Mbote, on va diriger par la Minito. Modoro Jean-Franco Ferré, Roby Jean-Franco, Basque tout la chinois de Kin, on appelle ça Mbote, on a comme des Mboka. Donc voilà quoi, nous sommes comme un Siko équipe yango. On est à la première scène. On est à la première comme les garçons. Comme les garçons. Toujours pièce, toujours Japon, toujours comme des garçons. Ça c'est la nouvelle collection. Mbatiyo na soma yonga lobi na boutique. Na kana on la tangwa. La musicien. On comprend? Donc tobeta sec. Na obeta 30 jours après la zui avion na zongi Paris. Ngana ya pour la tigalate. Ngana ya na beta na ba massa to sepela to lia après na zui avion. Ngana vrai parisien, ngaba parisien ba yebinga. Ngaba français ba yebinga. Ba msuba tikali basao. Ngaba français ba yebinga. Bazali moyo songa. Ngaba na ngaba ba français. Bazali moyo songa. Na fsha bloko na ye. Donc ina ngaya ngo. Donc ina ngaya ngo. O carte de vaccination na ngai. O mukanda na ngaba français ba pesa nga. O passeport na nga. Donc forme un peu. Voiture ils ont comme le 26. Torene bozonga sur la carrière. Un Fiat Rea. Torene na ba mai. Donc Fataki mbala yo archevêque de la mode bon dit bana Londa ba yambi na motema en japonais na Londa mais on est ça ngamna o dirige mikili ngamna dirige à Paris donc image to so lelo quelle lumière wana image to so lelo ko ta na YouTube Paris mo bando tala Bruxelles mo monde entier même si mo na oya ko so yo ma fanti toujours va des gars sont bien toujours collection japonais Japon toujours bien même si mo na oya bayuma ba sense même si mo na to ande mote mo to ande mote vous comprenez donc nous avons besoin chaque jour chaque jour mwana mikili ye hollandais ye mwana miki ye to ana miki ye kwenda futuka ye to ana une semaine à Paris pour azongi donc na écouter sous na ye hollandais na oya na ye omo na ye donc il est vraiment grand nord il y a grand nord au viens de relier na coutier toujours taki ba formé viens relier oh doyen ancien ya Panama ancien abeta trop comment est cassé au point
il y a pas pièce à Bruce Lee. Ça, c'est la nouvelle collection. Ça, c'est pas du blabla. Oui, mais il y a 3 dans la boutique. Bah, là, c'est un qui ont été pour aller coller trop. Ouais. T'es des kangamaka. T'es des kangamaka. Sois bien, tu. T'es la pièce de kangamaka. Oh, ma pièce pour Bruce Lee, on doit mettre dans le film. Mais bien sûr, n'importe mon nom comme des garçons. Bavanti, écoutez. Bavanti, n'y a chose au monde à barrer, n'a barré. Tout. Comme des garçons en plus. Tokoze, ngala ko mando beta pièce chaque jour tina ozonga. Ndela na na temba danger na banga ku mutu te pana na mukanda na mbongo na na mambutu. Opa ngai ba français ba yebi nga ba français ba yebi na pa na France. Na ya wa vacances na otanga famille pour na ozonga na nga. Ngala na pona tikala te. Opa ngala grand guerre grand nord. Opa état d'esprit centre ville, bon comprendre. Fataki mbala archevêque de la mode, eza mamba ngenge. Ngala bota mana ngenge. Luka yeyo, yambala. Yambala. Nakaza mutu mwa za ka so biza ka. Kwa basenzi. Jala ngai no kota ye. Kwa basenzi, twande mode. Bela mwana su. Ne balobaka ngole komi poto veut dire mutu nyoza komna souci ya koto. Tout le monde qui bat, tout yaki les losco archevêque de la SAP YP a atterri. David de Wembe aloba na veut dire reflet to kotaka makambango na ndenge ya vitesse po ba mimi kwakala ba osepela ba Mirlène Mituri ba sala kaka. To bo hutu ngona pena toza awa na kati pena ya aéroport international ya Angola. Oh ya kitaki ba misu ba anze ba karma yepena na avion akiti pena. Tozo bate ayena mukanda to na mukanda te yepe ayena ndenge ya bango ndenge tone. Archevêque, bonsoir. Ouais, bonsoir Ndeni. Kimi ça va? Ouais, Ndeni Mikili. Ouais, Mikili ça va. Nega na epsa bon ke no ya. Ngayo na tsokoma. Siku ba intention non ezana ndenge ni yokomi Angola oui par rapport ya nini oui ba projet zali to ba refouler te talanga na bien ngaba ba français ngaba ko refouler ngata yo sko na posa ndo lakso mikanda la ngaba ba preuve pena po ngana ebike ba keli mukombo ba tala banani pena ba oh écoute ça na rien ngaba français ba ebinga o ba ngana ko lakisa bango comme ça mamba bila mama mikanda na mamba bakara na mamba mbongo mambutu o ba David Orozo la biso moko pena total rapena na bi atona kati aéroport na la crainte te na obanga te pone na ema la délégation comme des garçons opa ngala enregistré na préfecture en France opa donc fataki mbala yo donc nanga ngo ba français ba pesanga au passeport nanga au carte de vaccin nanga o comprend donc na ye na la visa nanga ba pesinga yango et pas angolais o comprend mais de moi na po yo comme yango 30 jours visa nanga ba pesinga yango opa na ambassade à Paris na Marseille ba pesinga visa oyo na obeta tour na mona bala mai na sepi na délégation opa t-shirt afata kimbala opa donc c'est balar pour que batu ba soutenir yo te na bien o ko tsala mais so za la pouvoir te simba te opa pouvoir ba bota manango opa pouvoir ba bota manango ndena eboye ba mai nyoso baza awa to beta na bango rei so oya nouvelle déjà ba kombo nino oya comme des garçons oya Japon oya ba aventure te opa ça c'est la nouvelle collection printemps été 2015 opa au bloc to ko na boutique yango opa tozo mingite tozo kende to solana yo place yo bato bazo zela sous na boza pini bon niveau na ngate ngam na format no tout ba petit wa opa donc no secti na suka na pesi mbote na batutu apana na gouvernement vintage modogo Jean-François Ofe Robi Jean-François Baskutula chinois de kin idéologique yango donc na ya po na tsabango ba kao oba donc na beta rei ti na ozonga
nakobeta reiti na ozonga donc Timene bomoni affiche za libanda bomoni pene de janeli à côté ya kasoma oyo bomoni pene lié bablison badini banini c'est Fata Kimbala à l'occasion oyo esalaki tokutana lelo jeudi tocréa oyo eloko moko boye esalamaka na mboka ezalaki à l'occasion ya koyamba Fata Kimbala l'homme de corps de garçon donc bilamba fraîchement paris donc nyonso ya forme ekomi kaka lelo donc ayi longo kaka lelo achante ya komona aujourd'hui toyambeo na plaisir toyambeo na sentiment mpo baleo yangoyo angolaka yangoyo bilamba nyonso oyo yango ya kolata tozwi tokolata ya koteka moto eza na mbongo alingi alata na ndenge ya poto bilamba eye ebele archevêque toujours Fata Kimbala achante ya komona yo na kati ya mola bienvenue bienvenue na kati ya mboka merci beaucoup. Bye.
mike. Parti et le dos. Alors, à un moment où Fataki Bala, Yeyo, Fataki Bala, l'archevêque. Maman, on va passer pour la réunion de casse ici, le solide. Balilando, Fataki Bala, l'archevêque. Au gouvernement de la délégation est marquée. Actuellement, on a coupé Congolo, tout le monde a mantologie, tout le monde a Hollandais, tout le monde a plutôt le rôle, la violation, tout le monde a staff news, tout le monde a Salon le Blanc, Zamondele, tout le monde a Salon Bogar, Astemay, a évité. Dernier bétonnier l'archevêque. Et il faut sa photo blanc comme des garçons. Jamais il va diriger. Ils ont mon réseau là ça va. Après il a épelé. On a la poste au somba, tenu, on a la poste au solo là, avec la tinier, c'est l'archevêque. Avant la tête, l'archevêque. Le moment où il va faire ça va bien, et on s'en a bien pour le banana. Tout c'est là qui est tout le monde est là. Avant la tête. Et c'était le gouvernement Goudel. Et c'était le... Bonsoir. On a eu une portugais. Donc, ça a plaisir en donc, nous avons bon, tout ma chère a monté idéologie, ça va bâtir à pièce, à comme des garçons, à Kawakuboye, Chapoye. Donc, à Tawa. Donc, ça va ouvrir. La pièce à Salomon, la pièce à Vie, comme des garçons. Made in Japan, fabriqué au Japon. Au niveau de Saïroté, donc. Il y a pas envie. Papa qui parle, ça va. Il y a pas envie qu'il peut plein de gens. Et on a plein de gens qui sont en mode. Oh, ça, je vais gagner. La